Biso batoni ngato kabola kofina mwana totika. Laissez tomber. Eza makambu ya papa na mwana Koffi Olomide aloba mabete. Kota makamba ba trophée Koffi Olomide aloba mabete. Mais avec ramba outi Tanzanie, alobi bien na ba plateau ya bato nyonso. Oto yebi ke ba collaboraka ba o baza nakolo baza penché pour un artiste. Merveille Rambo alekata alobi na ba dire ya Merveille Rambo. Tomoni bata maison mais batomboti. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV. Le 18 décembre, Frère Gola Pazobouaka. Fali pour Papa Zobouaka. Héritier Watana Bepe Azako Bouaka. Innonce Bipe, quelque chose se prépare. Donc, Tobandi ko zonge la sikoyo. Miziki na biso nenge zalati na ngu ya ngu. Miziki na biso nenge zalati na force. Ma politique, je ne viendrai pas ici pour parler de politique. Ce c'est que politique na politique mboka. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV. Jusqu'à présent, na Congo Mobimba, mutaleki Koffi Olomide azate na génération azate. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV. Koffi Olomide, Diamond, donc la vidéo est à Diamond a fongoli champagne avo panza yango na salon na ye. Azola kisabiso de quoi il est capable. Na featuring Obasali na Koffi Olomide, 4e featuring Obasali na ba musicien congolais. Les seuls featuring dans une semaine et sali 11 millions de vies. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV. Na Spotify, bazana se, Fali Poupa, bazali kolo na limino. Ah, balobi boy. Yana mutumo à répondre. Alobi héritier Ibula. Yebisa bango. Baya na pièce contre pièce. Bo solo na musique ezana ngwa. Pièce contre pièce, tu rebêtes à recherche sur Spotify, tu as Koffi Olomide teki combien, Fali Poupa teki combien. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV. Koffi Olomide aza incomparable. Papa Koffi Olomide, banzembo ya Koffi Olomide eleki ba trophée na succès. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV. Merci beaucoup na Koffi Olomide na ndenge bimisi makambo nyonso na poisa vérité de vie. Vérité ya ba vie e bimi ezanga ite héritier Ibula na lotanga ba message awa. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV. Master, uzotambola ko buka na boepo anini. Aya na utizando pona somba forme meba yibi ngambo. Meba yibi yombongo po yomoko lingi. Na ndenge nini ngamona lingi. Mais oui, ngana tambola su na mbongo te. Ah bon? Na kota na susu wenzete. Ah master. Na koma ko somba biloko na nga na trotrapide.com. Trotrapide.com. Ndeni nini wenze na kati ya chombo yaya. Na ndenge nini? Kaka na chombo na yo kota na site de vente et achat en ligne trotrapide.com. Olingo somba lopango. Olingo somba mutuka. Olingo somba ba forme nyonso za nango posa okokuta yango na trop rapide. Ah bon? Mais na ko sala ndenge nini pona somba biloko na trop rapide? Ah master, na kati ya trop rapide vendeur nyonso atia ba coordonnées na ye téléphonique. Il suffit kaka osepela na eloko obengi na numéro oyo batie wana bokutani na vendeur opesi mbongo apesi yo biloko na yo sans problème ni plaignant. Ah master, yo faut zala kaka. Pour trotrapide.com, c'est plus que rapide. Voilà, merci beaucoup. Vous suivez Sheraton Télévision partout dans le monde entier que j'ai dit abonnez-vous massivement. Héritier Ibula, mwana tsuka na bango nyonso muyaka solo aye na ba message ya bien abonnez-vous, c'est le moment bokota. Dem international tinda ba nyonso ba en Afrique du Sud ba kota na bandaku parce que mu peuple eye avec Héritier Ibula botombola maboko likolo bo solo na musique elinge banda boyoka ba message oyo batu batindeli Koffi Olomide na Fali Poupa tolanda Dr Chirac. Koffi Olomide, Diamond namoni donc ba vidéo za koleka Diamond
afongoli champagne avo panza yango na salon na ye azolakisa biso de quoi il est capable na featuring o basali na Koffi Olomide 4e featuring o basali na ba musicien congolais les seuls featuring o dans une semaine et sali 11 millions de vies 11 millions de vies je vous dis Koffi Olomide aza incomparable papa Koffi Olomide banzembo ya Koffi Olomide eleki ba trophée na succès Koffi Olomide ouragan mopepe ya makasi dégâts toujours mopa mokonzi jusqu'à présent na Congo mobimba mutaleki Koffi Olomide azate na génération azate ba message ezangaite Koffi Olomide na poto azu espace bravo na yo papa fololo Koffi Olomide le king à musique congolais c'est Koffi Olomide. Merci beaucoup Diamond parce que tu as pensé à appeler les quadres, les légendes congolais aya ko sepelisa biso na musique azonisa biso na danse ba boss baseng na Diamond merci Eva Ren depuis Londres alobi boy merci beaucoup na Koffi Olomide na ndenge bimisi makambo nyonso na poisa vérité de vie vérité ya ba vie ebimi ezanga ite rite ibula na tanga ba message awa oyo bato bazo koma bazo remercier Koffi Olomide papa Koffi Olomide unique à son genre ba trophée et le côté Koffi Olomide a réussi na soirée moko 4 trophées et salamate incroyable batmusu bazanga maloba loba musique et ndeka liboso que vive la musique batu baza ko déclarer te mais batu baza ko remercier Koffi Olomide babi prenez mbuta dikasu na badir o alobaki azoluka place pa fali pupa to azoluka nini ngana oloba boy Koffi Olomide une semaine basali 11 millions de vies bravo Koffi Olomide même les gens veulent dire que no bazoloba que no Koffi Olomide na Spotify bazana se fali pupa bazali kolo na limino ah balobi boy yana mutu mo répondre alobi héritier ibula yebisa bango ba na pièce contre pièce bo solo na musique ezana ngwa pièce contre pièce to robeta ba recherche na Spotify to yeba Koffi Olomide teki combien fali pupa teki combien balobata basali 11 millions de vues ba kotisi combien Diamond aza artiste mukete kotala Diamond asala pe featuring na Papa Wemba ba te belé ba meka ko zong sanga na mémoire toza ba on pourrait venir à la télé dire mais peut-être na salati ni nanga conducteur nanga kendaki bien te toza batu asala featuring na Papa Wemba à l'époque kala mais lelo featuring o basali na Quadracora na Koffi Olomide et pate batu balobi boy tokende tozonga le 18 décembre faire gola pazo buaka fali pour papa zo buaka héritier watana bepe azako buaka innonce bipe quelque chose se prépare donc tobandi ko zongela sikoyo miziki na biso ndenge zalati na ngu ya ngu miziki na biso ndenge zalati na force nga to komeli nga maramba politique je viendrai pas ici pour parler de politique so esengna lo ba politique na okene ko ya mangefa to soli maramba tali politique mboka maramba miziki na ko tia ya miziki ko lobela politique boza to ko yamba ba politicien ba lobela so rezo tambola bien te na mboka eza makambo na bango o ba signati
Oh bah sineki ça n'engage que na minute mu pepeza ko mata pour tous les gens qui ont zokana na palais du peuple na nenga mukete. Merci beaucoup na mokonza mboka na nenga timia ekoti ba cheli biso da mboso kudia ponga via na pasala kala mboso kudia ponga depuis sera Mobutu. Bon ça les plus âgés, ça député ça les plus âgés dans Assemblée nationale ya ba cheye. Donc tozonga na musique na biso na lobi bongo pourquoi na chemo entre parenthèses pour na koloba nini. Degré musique na biso za ko kende to na posa ya bo solo na musique to na posa vérité que les jeunes viennent pas à la télé pour rencontrer de n'importe quoi. Si on parle de polémique de Fally Ipupa avec Koffi Olomide, arrêtons s'il vous plaît, arrêtons. Est-ce que tokoti ko discuter na fabricateur na mutu a fabriquer mutu oya pesi importance à la tisie banzela na mutu azo utiliser. Si par exemple ngai nazui chaussure o mocassin oyo mutu asali yango kitoko ngana na lati nana bongisi ngai mutu asali loko tant batu baza ko lula yango baza ko lula yango te ngane mutu na sali yango te mutu asali yango be tipo abeti mokaso kitoko babetele maboko. Eza lokola ba Koffi Olomide ba façonna bato belé na musique congolais. Eza ndenge moko lelo ndenge façonna bato. Lelo toti ko bambaye mabanga te. Via zo kene ba 60 quelque. Mais bota la vieille musique azobeta. Azozonga toujours de sa génération. Azozonga lokola azozonga bébé moko ya 20 ans, 30 ans, d'expiration ya Koffi Olomide za ko matakaka. Total ndenge nzembo ya Alidor nzembo wana so bat ba oyemba yango ngana ebi ya na Rosiane la Taylor moi si avait na ngai lotise longi lo fakenda so ayoka Alidor e salarae makamba ba trophée to bosana to beta nde musique eleki trophée parce qu'on dit que na sima ya ba trophée il y a ba pour parler au ezalaka bobi misanga bosalanga boy ngana zongaka na message ya Jésus de Nion saloba nini alobi na posa baelanga Grammy Award na génération na yi trophée wana ti lelo yate et yakate mais pourquoi toki ko zalaka na ba trophée so to bima ba trophée to zongate Totani Toyoraki Gentini Ngobila, gouverneur de la ville, na 7e anniversaire ya Papa Taboulay. Gentini Ngobila, homme de la culture. En tout cas, excellence Gentini Ngobila, sorti que Azalati na poste o Azate, na lingana ke na sala vraiment papier na ke ngoyambe pas bête histoire à Koffi Olomide. Parce que bato belé pe babunga tala Gentini Ngobila abeti li solo ya Papa Taboulay. Na papier te na mutu. Donc aza capable ya robeta lisola Koffi Olomide ya ko expliquer ba grandeur ya Koffi Olomide. To tika ko sala ba aventure wana to ko sala. Mutu asali mutu ayebani ta bimisi na miso batu. Comment biso to ko ya to ando lapité to ba meba mabanga. To tika ko kabola père avec son fils. Basani saka papa na mwana te. C'est incroyable les alaka comparaison. Ah héritier Ibula koka na papa na ye Moussa koka na mana longa papa c'est ça. Fally Ipupa il joue la musique, il joue des tchatcho. Ba comparer na Koffi Olomide. Lelo ba to beta droit chemin. Oh lelo bimisa Fally Ipupa. Oh Fally Ipupa c'est une mise en disponibilité. C'est quel album? C'est droit chemin. Oh ba tu nyonso ya sima quartier la teba beta. Koffi Olomide mta fongola makolo. Afongole maboko ba chanteur mususu bayemba ba modogo barambwa bayemba ba animateur ozu mutu lokola apocalypse abuaka et puis apocalypse a soutenir Fally Ipupa makasi tina ba concert ba Zénith aya c'est grâce à qui? C'est grâce à Koffi Olomide. Lelo Fally sora uti poto nenga za anniversaire a quoi ta sombela quoi ta bilamba yepa papa na kotika. Ça montre quoi? Azan bolingwa papa biso batoni nga to kabola Koffi na mwana totika. Laissez tomber.
eza makambo ya papa na mwana. Koffi Olomide aloba imabete kota makambo ba trophée Koffi Olomide aloba imabete mais avec ramba uti Tanzanie alobi bien na ba plateau ya bato nyonso oto yebi ke ba collaboraka ba o baza nakolo baza penché pour un artiste. Merveille Rambo alekaki alobi na badire ya Merveille Rambo tomoni bata maison mère batomboti tomoni bato ya nini ya jet set batomboti tomoni banani BCBG batomboti. Merveille Rambo alobi nini après Koffi ba musique zo beta kuna oya yokati eza Koffi Olomide na Fally Ipupa. Ça n'engage que lui wana bobeti maboko te. Mais sorti Merveille Rambo tanga tiata kombo ya ferré tatanga kombo héritier, ça pourrait être un problème te ba wera bonga bolobani coaching eleki ya se babeti 12. Merveille Rambo alobi marama ba trophée te ya lobi boy par rapport à la vérité au Diamond a dévoilé bango na ba secret papa toko sanate ba Diamond wana na ba trophée loko ba frima ba pezaka baza ba grand star lelo ba Barnaboy wana baza ba grand star ba maître Gims baza ba grand star ba trophée on a ba yebi ba pour parler au les gars oyo ba artiste na biso musu ba yebité. Il faut comprendre on a 21e siècle ba artiste musicien na biso to côté monde internet quand et lelo to komi ko bossa na makambo bato ba bengaka mopa au number 1 banani to bossani yamba biloko nyonso to lobaka ba Bill Clinton pe to kende to zonga ba Bill Clinton na sala orchestre azala dana ba samouraï Bill Clinton alataka ni na ba kinga mais Koffi Olomide ba benga e déjà eza ba idéologie eza ba makambo to landa au lieu to tikala basé pointé ne loko moko ezo boma biso en tout cas bato bazo luka ba créer polémique entre Koffi Olomide na Fally Ipupa batika parce que Quadraco Ramani azana posa na ngote Quadraco Ramani azana posa aza concentré à préparation ya New Arena ba pousser en novembre azana préparation na botika est tranquille boyoka di message oyo batu baza routine pona Koffi Olomide batu ba fortifier Koffi Olomide c'est une légende abete la biso nzemba ba esclave awo Koffi Olomide batu belé ba traiter ma bé ba bamba mabanga Koffi Olomide akota makala artiste nino asala mabe na Congo ba kota makala à part vient na biso evoloko na ba génération o ba sala ba succès lelo comment la intervention mais Koffi Olomide lala batebe ba bunga histoire Quadraco Ramani batebe ba benga légende discussion et plutôt bon on va comprendre moi maloba ezobete tatoni ko panzana ya wenge Koffi Olomide cha Pierre naye Koffi Olomide c'est une légende featuring Koffi Olomide basana papa wemba wake up to yebi ba résultat tozonga kana banasima poten piana oyo loba keno so Koffi Olomide za numéro 1 bozi na fatomboka vie bozi ayembi na Ferregola ayembi na Fally Ipupa musique ebeta to tika bota la grandeur à Koffi aza bota la barre au Koffi aza nango aza unique à son genre to bete la légende wana maboko Koffi Olomide to wana posta so a continue mabele après to na ba fleur a minene to andi ko lela to yoka mawana ye 7e anniversaire ya papa Taboulé to mona banani mais les jours à Koufaki batu combien bazaye tout luku ya batu bazala ti wana ko sakanate mais le Koffi Olomide il a envie bo luka kufa na ye akufa a tu ko perdre maman calamité moral na ye e ko remonter muke basali featuring na Diamond via kekos akeko se distraire muke na Tanzanie via ye na message au Koffi Olomide pèse na même ligne batu tout bayoka ti monde entier j'ai que deux mots mais deux mots ils ont déjà pluriel de mots aloba ko esenga ti aloba ki ba vérité nani o contesta ti Koffi Olomide na kati na même ligne na conférence de presse qui que Koffi Olomide
ke makambo oloba batrofana te alobe mabe nini oyo abimisaki ke koloba te na tour ya batrophée il y a une vérité qui se cache derrière ça mais laissons-nous tranquilles quand même toi na posa musique beta to tient à fin de la monnaie 2020 to kota tiongo na ba septembre to na coronavirus bana bazui retard ya ba classe ba diplôme bazui ya coronavirus te bazui ba diplôme bana ba sali examen bien te lelo to nito silisane vérité ya ba vie ebimi Koffi Olomide lobi vérité lobi te au moins artiste ya mususu azana 2 millions d'abonnés na chaîne YouTube na ye mais en soi abimisi type ba na chaîne na ye pas même 1 heure de temps et pas même un jour à ça la 1 million de vues où est le mal artiste à lobby est-ce qu'à lobby ma bé papa tozalara awa to monara awa na stade de martyr renaissance sera beta renaissance baba renaissance atone sa stade to monara yango ça montre que renaissance ba plein total mupanza vite pendambo emsu mupanza imana ndambo mais renaissance ba ba sombi billet to ka Bartolomé Okito oza secrétaire ya nini ya lina foot aloba nini alobi depuis renaissance ba tchaye ben justice ba billet na martyr était comme alisu bien intéressé à bien za souté na martyr pour na ba supporter sa renaissance c'est tout à fait normal. Tout le monde place ta vie va contredire. Non, parce que renaissance va être belle. Les années au Koffi Olomide lobati. En tout cas, totika bon comprendre totika vraiment koloba makambo to loba pour na Koffi Olomide. Et au ça la bienté. Koffi Olomide c'est un légende ngana bandela yango. Na loba bo solo, na loba bo solo na musique. Na ya awa faire regola ba beba na ka bosser na ya awa na loba. Na loba ka toujours bo solo. Mouta osala eloko malamu to kobetele maboko mais to boyi ba débat ya Koffi Olomide na Fally Ipupa. C'était moi votre humble serviteur héritier Iboula. Moi nantuka na bango nyonso je dis merci na ba nyonso bazuta kolandanga Julia Florida je te salue, maman Rosette la fleur d'Ambour je te salue, Dame l'international je te salue, pourquoi pas Drisha Motomètre Bebazi Beba Chafou Monango Mokonza Mboka le tout puissant champion Adol. Merci beaucoup na boutique à Kitoko place auto Fandi awa na mode des arts dans en face il y a pire empire plutôt en face empire donc en face empire so côté comme mode des arts qui ne place gouverneur na biso ancien gouverneur ba no fan na papa André Kimbuta au monde en diagonale empire au monde boutique à Kitoko za na ba oteka bilamba na prix bien ba body ba chapeau na nenga bien donc Zuzundala je te dis merci beaucoup Zuzundala latisa bana Congo na ba fête au Zuzundala na boutique à Kitoko na moni ba qualité biloko bien za Zuzundala to utino poto o ino na ba bagage à mukie yara aozo ba djina bien. Je dis merci beaucoup na musée na c'est ma caméra, pourquoi pas Hervé na montage kuna. Je dis merci à Docteur Chirac depuis l'Afrique du Sud. Je te dis bonjour et place aux amis. Je dis tomonani soki nzambe azondi nanote play. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.